Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendants. Bana poto, bana partout, balandia, avis du public, émission to vota, émission to pona na premier tour, veut dire deuxième tour ezate. Émission lelo ezan impact, émission idéologie, nazan esengwa kosalango. Pour lelo no yambela biso artiste, comédienne oyo azda la in azan atan, mwana mwasi ya kolobisa lobisa batu, mwana mwasi oyo yende makambo mikolo oyo Ariashu, mingi babengaka biluka Ariashu, luka Ariashu ngana no bi ah, il faut na benga ye. Betaneli solo avant na lakisa bino Ariashu tika na remercier bato bazo soutenir nga mikolo ba ko esa rabio so samsano kitoko les barons Maté Mathéus de Switzerland muto akangi masolo impact ya danger na mikili pe na kini muto abo yango azate ngala ndimi merci à trop et pas na yemoko les millionnaires Pepe Kiala équipe à makasi veut dire mutambongo amninga na ote. Merci pas Didier Masuki Mbala Mandefwa Pembe, na boss Aniete, les boss américains, Fabrice Nteka, les boss américains. Merci à trop et pas Nabino tout, nous de la presse, Bogos Anderson, Tozana Ariashu, c'est ça non? Ariashu. Mais apparemment le bano mingite, qu'est-ce qui se passe au commis Motamakambo Yosus? Ah, y'a dit Makambo. Tolobaka boy. Artiste et comédienne, et commis Top Vision, Eco RDC, naba comédienne mususu polémique ya kosakana te Ariashu nazo bate zanini juste. Éviter polémique ya ngonga pe na lala na lamuka ka boye. Na mona polémique banda. Donc na comprenant tending et commander comme indelo. Donc on a comprendre te maramango komi boye pourquoi toke nango wapi. Bani nous a makila mabe? Non, nga za makila mabe te. Naza ane makila sukale na makila sukali. C'est ça. Antonio so linga goûter. Exceptionnel au théâtre ngo ya yo bandaki ndenge nini Ariashu et le l'opening ezali. OK. Merci beaucoup Rabi. Na banda théâtre nanga na groupe Anana Lumière et pas sous à Monica ma maman chérie na siko aza na France ma maman je t'aime na banda théâtre pas naye na sala kuna une année et après naye kolongwa na vandi pendant 8 ans nde siko na koti na monde nzondi nde to continuer lelo une année kaka pa 8 ans après à continuer monde nzondi bazo continuer lelo. Nalingaki tokota na vif du sujet mbala moko te po ils un artiste et comédien moko pe akufi na monaki pe publier photo ozo lela elongo na papa Mike Mdangandanga oti kotika biso ozo ki sangwango ndenge ni sangwani salenga pasi po to tourner ne kala mingi te avant bela donc nazala mwana nae na film yango nazala mwana kande na joana ba rôle nanga wana nazala mwana mo ayoka te mais papa ando kotelanga makazi aussi si tournage de bimi libanda pesanga mbote bisinga moni yo kombono etanga mamakasi a prophétiser kombono eke musika mais faire prophétiser on a malamu kombo mozo tanga mana polémique te polémique quelque part pesa l'arabien pour polémique non c'est pela nango te na boya ngo pété pour ekomi déjà polémique yango pe bimisa ba musicien mususu yango peut-être nzela Ariashu ko ki olekeza yango wana donc na boya te na ndima te we komi kaka abisinga kombo na ngai ke musika na continuer kana musala na ngana za surtout na respect na ba oyo nakutaki awa siko Mdangandanga papa Mike Mdangandanga kufi okoloba nini par rapport ya ba ndenge ba obsèque ne koleka qu'est-ce que tu vas demander à ses fans et puis na ba autorité ya mboka na ba association oyo biso ba artiste et comédien et ça na nga pasi comment na bato minene na monde na théâtre akufi to komo leka na TV ko senga bambongo neti nga vraiment genanga et ça la nga bien te donc on ensenga kapa ba autorité na biso mon acteur
to s'organiser vraiment bien, surtout ba fan ouais papa mundanga po aza pe na ba fan na ye batika ye te, surtout bana na ye batika bango te, basunga famille na ye matanga pe eleka bien, donc tozala na bolingo ya kosunga ba oyo batikali. Donc c'est ça. Ntango abelaki okende pe kotala ye? Nazwi tante eza lobi na sa petite sœur nanga la baronne Julia Tamba, nayebisaki ye batindeli nga photo ya papa mndanga azobela, mutatindela ngango président Cheko Matondo po film ani ezalaka ya ye oyo na tournaka ya 10%. ayebisi nga are ya papa no azobela nabangaki ngabi papa nanga nani, atindeli nga photo natali boye papa mndanga na ndenge akomaki esala ye nga pasi. Lobi na tournage ya président Caleb nayebisi Julia okotika nga naki otala ye, mais lelo naoki akufi. Paix à son âme, l'artiste ne meurt jamais et il demeure à travers ses œuvres. Papa Mndanga Tiki Biso et Aria Chou. Tous ont analysé solo na biso tozaki na yango. Yo ou piraté pièce ya bato. Elongo na mninga na moko ya cameraman, je peux citer les noms pour essayer ben nango. Vous avez mis yibi pièce ya bato piraté yango. 98 ou bien 9 09 08 08 na Ariana Chou bake ko pirater pièce ya bato ya site oyo il fallait kota na Eco RDC je crois sur na bosanité ko pirater pièce ya bato nde na ebité mais nazo yo kande bato ba lo baki nga na pirater nde pièce nanga oya bato na rolo ba na pirater ya bato te yanga pe na rolo ba na pirater pe yanga te po eza tangu déjà bosoel na moto apesi moi le chocho na ye ayebiki pièce goya ipananga yo o dévier yango OK sukolia côté mususu Rabi eza mawa eza pasi po bato ebele bakoza na vérité na minoko na bango te. Oui bato ebele bakoza na vérité te le côté ya rambango mais vérité ya na onka malembe mais ekoma nango pièce wana bondowe eza pièce nanga eza idée nanga napesi réalisateur nanga nono 08 akomelinga filme wana tozalaki vraiment na besoin ya koluka site moko ya otiango. Oui nde producteur wana abengaki ngai naleka na émission na ye. Non, souvent on a les capins de émission te pour na kokana nga makambo wana te na leka na nga te na linga na nga te abenga ngai na sala émission na ye na sala émission na tali site yango na émission na nga na beta vraiment ba vie ebele ngabi nazala pe na ba fan ebele et ça là nga bien nde na ko benga ye na yo solola na ye na ese na filme na nga est-ce que moi ils na ko tsango na site na yo to sola ne bongo ba message eza okotanga Eco RDC Jean Chiboboa ba message ni sonde to sola ne za téléphone nanga ayebisinga OK sala filme na yo so filme sili opesi na côté la yo na kolongola ata sans fronté message eza awa OK to yokana ye to bandi filme jour to bandi tournage nayebi te so bazana ba ranki nous pas nga nayebi nanga te ka ndenge balobaka so banzoko ba obunda matiti nde moi apasi donc nayebi te ranki bazana ngo bon mibale nayebi nanga te na Top Vision nga nayebi te to vanda boy top abenga ke mutu nyonso retourner biloko ya Eco RDC azala clair oyo retourner biloko ya Eco RDC ako tourner biloko ya Top Vision lisusu te. Na casting to tia batu ya Top Vision ebele po mingi ndeti nga naza produit ya Top Vision topia Eco RDC te naza produit ya Top Vision Eco RDC film liboso oyo na koti nango yango oyo ya bondowe film na nga eza pe film liboso ekota na site wana. Oui donc na za produit ya Eco RDC ya Top Vision na tourna mingi biloko ya Top Vision message wana yeba oyo balonge balongwaki ba oyo balinge batikalaki pe ba oyo bazali na casting te balongwaki directement. Donc esengaki tosenga mbongo mususu po tobenga bato soki azwaka 100 to futo 200 soki azwaka 200 toza obligé opesa okaita po kaka otourner nde toyaki parla nde naye kosenga au secours epa na ye Jean Chibo
aya kotinda Bob Molema oyo azalaki cordon na nini ya na site na ye ayo otikela biso $250. Bob aye na $250 na pokwa wana abengi lisusu Bob bapesa Bob $45 totikali ndeti na $205. Box to bando salela ezaki oh non bando salela ezaki box à Top Vision asengi box na ye ya nono abengi ye atindi $7 basomba box ndiye nono zoyebisanga ke non atindelaka ye lisu $100 po basombela bato bamasanga nde bato batournaki non 0908 abombaka alobi ayi koloba abombaka te ye abombaka te makambo kokotela ye te me abombaka te azalaka ne polele po memba mbongo na nga nyonso ya filme nga na simba ata sans fronté mbongo tout ezala na maboko ya nono tobandi filme esili topesi filme na Eco RDC te pas cordon te cordon wana esi akendai na ye apesi biso mbongo ake na ye biso tocontinue tournage abanda koya chaque jour tosala 4 jours ya tournage abanda koya atali mosala nde mosala esili ti biso tomonte filme faut tokotia filme erreur ya liboso oyo osalama tokoti filme ekoti sans son esengi ye basupprime toyo obandela pour la deuxième fois filme ekoti et après papa yo obenganga ke non bapirate filme papa na bino Eco RDC na mesana obenga bango nyonso bapapa aiza Top Vision mpe nabengaki papa ke non filme eza pirate donc en fait ngam nabengaka ye wi bafani babengi nga aria li otindeli biso etanga 2 ndeni batindeli nga filme mosusu filme wana eza mabe koleka oyo biso tokoti na Eco RDC franchement esala nga pasi ya filme nanga eza motoki nanga eza œuvre d'esprit nanga esala nga pasi makasi mbala liboso bana na yeba Eco RDC na benga Eco RDC telefone eleka te bana tosala ni relation mbala liboso esala ta ba 1 heure du temps telefone eleka te na kamwe na bengi coquette ndeni telefone eleka te bo biso pe to benga eto ki filme ba pirate to biso nyonso tozali vraiment bien te to koti na groupe to komo lobela na ko sala biso boye Jorvi abimisi ide abi ba message na nyonso ezali Jorvi le bien film o seke ko frapper so moni film ba pirate ngo boye seke ezali bien pour ba pirate aka eloko bien message wana eza na telefone nga pe na encourager nga bien ndeti ba fi Android ya Barcelone ba pirataka to sololi ya eko ya bango nyonso abosani akwesi libabe pananga abengi ngai leka na émission lobaki Top Vision mutu dénoncer quoi Top Vision mutu a piraté film nga na bina ko sala ngote na preuve te na yo vanda nga bi oui à cause na raison na bengi top ayamba téléphone na pasi ato komeli a répondre na pasi na yo tindele message papa benga nga isa urgent ou soit yambanga minute muke afongo téléphone na yambinga papa opérateur film na nga pourquoi top abina ko sala ngote nga moko naza menacer na ba message ya batu oyo ba luka ba pirater film na nga nga bise batu ba linga ba naza na ba photos zela na otindelo atindeli nga ba photo na yo tala ba photo wana to patindeli nga ya ba message ya ye na mutu wango si amenasanga une fois na Facebook na nga liboso ba blokango à cause ya mutu wana soki yemta pirata Facebook na nga ayo mutu wana so ya kotindela nga ba message ke non mobali no na Lausanne producteur tout ba message eza na téléphone na nga azolinga abebisa vie na yo soki aboyi yo soki yo boyaki ye aolukelo makambo aolinga bebisa carrière na yo na moni même mutu amenacer Top Vision kaka même mutu ye amenacer nga etindi nga na sala nini na kota na Facebook na luka mutu wango na beti kombongo na Facebook na bandi kotala ba photo ya mutu wana chose grave na yo okuta ba photo oyo producteur na biso ya Eco RDC atiaka na ba profil na ye ke bana na ye na adresse ya mutu wana par là ndeti yo lobani na moni ke baza batu moko na capturer ba photo wana ezawa na tindi yango na groupe po déjà na groupe nga na boyi lobi nango bayebisaki bango nyonso basala émission na bengi coquette mama poto messana obenga na ba mama oleka na émission bino oleka na émission te na okende retraite nga na koleka na émission te po
kotanga Top Vision ke mta piraté na preuve te na boye balukela nga na tanga te nazalaki vraiment clair chapelet ayo ya na ndako na bisi chapelet na koleka na émission chapelet meki obondela nga na bisi chapelet na oleka te peut-être yango te etindaki bakanisaka yo nde oza nsima baji so bakanisa ou pas etalinga te nalobai na oleka te mpo na kolobake mutu koakize mutu oyo boza na preuve te na boyaki carrément bake baleki na émission na bango bake loba kuna soki nabelaki soki nini nga nabelaki te naboyaki oui kobana na ye papa na bango tina bana na ye se bango nga na oleka te papa na bino oui papa na ye se bango na oleka te e namoni bafoto wana nazongisi yango na groupe na ye si papa mpo nini osala boye yebisa mutu oyo soki biamisi soki bemisi boye yebisa ye po eza ba jeune kombo moko eza fondeko na bi yebisa bemisi wana oyo azotumbola top azotumbola nga alongola na ba photo abana na yo po ninga tiki ba photo abana na yo na profil na ye elakisaka bo famille avant wangana ki na yebi ete boye et après ayo kondima aza soki mobali aleki na ye beau frère na ye aza beau frère na ye namoni te mutu azoluka lukelanga ba problème na koma soute na groupe eyo senga bakotia deuxième volume papa siko mama mbongo to sende nini po fozo ngiselanga mbongo na nga onga na dépenser po na fille maintenant ta dépenser mbongo ebelezanga ye mbongo nga na reconnaître o to zona maboko neza $250 papa osala théâtre surtout longoli 45 et que le cola $205 et ko sa film te ata ba film biso le kana kishasa e sala te biso so sala théâtre o nga na reconnaître na miso nzambe mbongo to yebi yango wana na mbongo wa box na $100 oyo asombela bato masanga yango wana c'est bon eza pasi tozobeta lisolo ya o eza la in boyebi eza na actualité kantanga na opesa mingi mbote pa ya les barons Maté Mathéus Didier Masuki les boss américains Fabrice Nteka na bossa nyote les millionnaires Pepe qui a l'équipe à Makasi veut dire mtambongo mninga na binote di et relation on a coquette ezande relation on a coquette tozaki bien na comprendre te coquette atindela ba voice a finginga l'état na olinga na répondre na yeba pourquoi finginga coquette a bloquanga relation na yo na Ariasou ezande Ariasou c'est une sœur on a adopté na Passy Naomi Barcelone a yebi na adopté Ariasou na Passy parce que nga nazala observatrice Ariasou aza style ya divisé pour mieux régner mais adopté yo quand même il faut sa reconnaissance pas na adoptanga ndeni que tu adopté yo quand même tu tout ce temps et puis au banda ko évoluer ba propre zèle coquette adoptanga mais mambona tu n'étais rien du tout ngelo esanga passer œuvre nanga théâtre sale mabe abanga sou mikolo te théâtre sale mabe bato bayani na mondo et puis bike na yo comprendre le moko aluka ebez ozui yango donc bato mo ba vandi baloba pona yo oluka penza bez ozui donc bato ba yeba vanda basola pona yo mama nga œuvre nanga te rabinga combien loko mo boye nga na leka na kin babelela nga na kin na identité so na leka coquette bonjour muso abenyo ne lamba yo babenga rotin bayebi otin vente en ligne bomi yo mabe et comme si au star babenga rokutu te omoni na kin babenga côté fie babenga boye na poto papa omoni même mikolo bayemba même ba redi a misi bayemba même ba jibe piana bayemba OK poto luki OK Angola soki lunda sonyo luki yaka ko investir na kin identité na zara awa ne bien te siko yo na Top Vision et bobebana non to bebana na bango te na Top Vision to bebana te ko le pirater regarder quand même ba bonne relation au pirater ko RDC regarder quand même ba bonne relation na Top Vision ya piratage wana nde na boyango ponga na yebi muta pirater filme wana eza eko RDC yemo comme ta pirata oui eza yemo muta pirater filme wana soka zo luka base na eto site ne yebana atika obebisa kombo nanga na linga nanga te na bona nga vraiment abebisa kombo nanga na ba makambo olinga sala
po singa na bible neti boye Oui, allez-y. ah neti boye ndenge porter nga plainte Comment na likambo ya naza na ba preuve oyo nyonso elakisaki ye moko moto apirata un film abondowe mpo alukela top makambo ere biso ndeti nga na lingi naleka naloba babétise sur top bato batia site wana kame balukela yango bongo te nga na problème na bacoquette te ni bajorvi ni soki bachapelet nga na problème na bango te parce que baba yozafi des problèmes yo mo créer ba problème au bebsi ok au bebsi peut-être cause a peu raison oyo benganela ki na groupe nana lumière et pas Souza tikala jamais obengananga ere tolobi bo faut ça sera talia oseka Souza donc azaki enfant chéri ya Souza omoni Souza omoni nga papa ndi apekisaka nga papa ndi Fani Masudi ezalaki banani oyo ngai nazalaki avant bango nga na longwe bango bayo ya nga na bango totikala okutana te na bafani tokutana na banzela mais o na kati ya scène boye mpo na Souza totikala okutana te sikoyo baporte yo plainte obangi te okepe alors Rabi nakena na parquet mpo baporte nga plainte ebangi si yo te vraiment non banga nini nga na raison na nga 100% film abondo eza ya nga moto abimisa mbongo ebele na filme wana eza nga moto asouffra natik wana omoni estce bango nde bapirate mais baoluka bakosela ngai plainte bakomi motif nini motif eza te nani aporte o plainte mpo eko RDC patron yango azalani na Suisse Jean Chibochiba bazalani na Suisse ayebisa biso ofinir na ngai bato ebele alakaki bongo to wana bamessage oyo bamenance pourquoi ne pas arranger en amiable en famille ndezo balelinge Rabi ngai peut-être bato bayebaka te bamonaka Ariachou abima na monde ya théâtre Ariachou aza koloba moto apasi te c'est trop dur mpo bato apasi yango mpe bazaka lokwa biso makila oyo etambola na bavene na bango eza pepa na nga wi nauti na mwa famille ya mwa bien oyo tozanga lipa te tozanga kwanga te nabotama nakuta papa na nga chef de bureau naokola nakuti ye bourgmestre lelo papa na nga ya ngiringiri lelo papa na nga aza directeur urbain ya ville ya Kinshasa donc songa nasala na nga te Yashu aza mwana ya ba naza mwana papa na nga songa nasala na nga théâtre po eza kaka sentiment na nga mpo ngai théâtre namona yango lokwa mwa passion moko lelo lobi na otika na nga mpo naza mwasi na kobala na okende nango nde bato misu bakangama nango na bafille ya théâtre bolingami na kobala te na bafille ya théâtre obalaka mingi te oui tokoya oui na bakamera na oui Yashu abali mobali yango nani te chéri na wana alingaka mingi napesi ye mbote olobaka bongo Ariachou me tokosuka wapi na problème oyo ekosuka mpo ye nde atie mosapi na mozindo alingi yeba adécouvrir tosunga ye peut-être okanisa ye nde abandi kofunda biso tofunda na boya na nga nde kobimisa bacamarade na nga peut-être bacollègue na nga balala balamuka baye bakangi bango mpo baémission nyonso wana basala eza bapreuve ofunda na ekokete adopta ofunda ye wangombe ingrate tanga ndenge nini yebisanga nano adoptanga nini nayebi te chapele ofunda chapele moto azorule na mutuka aza stable aza na vie ya bien papa barulaka na mutuka ere bakufa mpe batikala na bango yango wana baa bandeko na nga baa bafrère na nga baa basere na nga baza manipule omoni mbongo manipule c'est-à-dire on est idiot batraite bango nde baotraite bango mo bayebi nde baza mpo nga mpe nazala nalingaka nazala manipule nga nasutukela mbongo te nga nalia ba $200 oyo ewuta kuna pa Jean Thibault apesa nga nasala émission napesa ye condition avant nasala émission wana fo sombela nga kabelo il faut boye atindela nga mbongo ozande boye oui nga so tindi nga émission aranki na olia mbongo oui non metali leka na émission olobaki bilamba mingi Barcelone alataka eza ya yo na leka na émission naloba bongo mpo ya nini naloba bongo mpo na nini nalia na nga mbongo leka na émission oloba boye naloba nanu mukie bafani na nga balimbisa ngai papa Jean Thibault oyo na monde ya théâtre okuti biso
tobomba na bacaractère tolakisa mokili ke tolinganaka. Donc olingo bimisa eloko ebombama te na miso ya bato mpo oganye eloko te. Mpo bango eloko basali nayebi te baganye eloko te e apporte bango eloko te. Donc ozala mutu oyo te obimisa bacaractère ya bato ya mabe na miso ya bato mpo nzambe opinir yo. Po biso mo toza lokola bakoba tobombama na kati. Comprendre? Tolakisa mokili ke toyebani mais na kati biso mo tolingana te. Moi eza tosengeka pardon za papa nanga boste chibo chi bwabwa Jean chibo chi bwabwa ya Eco RDC limbisanga nazaka mwana yo mbala sima na ko pirate te. Lisolo esili na nga na pirate film na nga te wana film na nga surtout film coquette na yo bato ba pirate olandeli bango te otiki na film coquette ba loba kenga na pirate film coquette neti film coquette ya rabi film coquette ti lelo na sisi tournage te na sisi tournage te na ebité te mbongo eza bango bazo ba mbongo asisi na tournage te film na ba monter te siko Ariachou o pirate nini pirate pe ba volume liboso ti volume liboso ezate na ba monter loko te kan bazana ba preuve bazape na ba preuve na bango so le na me bon na l'état preuve ezala makambo l'état yonga na oboya yo mona ba preuve bango malaxé que ba preuve ponga na ba preuve so yo bo laxité obombi bango pe ba bombe ba preuve ya ngeza olingi prévenir na makambo nyonso na lobby olingi prévenir preuve na ngeza ke ba message wana nyonso eza Jean Chibo mutabanda ko tinda ngo Jean Chibo mutapirate film na lo bango Jean Chibo muta pirate film Jean Chibo muta okosa makambo eza Jean Chibo ya coquette ya nasko kuna nini donc baluka ki place po ba lo ba film abondo we na ngena leka na bi eza film na nga moko boy siko baluki ba pakola coquette bango bali ngulu bazwi siko mafuta batie coquette bima siko ndeti yo mto li ngulu eti bazobi ye mto ye ba place batia ki c'est bon Ariachou toza awa na Victoria salle de fête bozomona kitoko o eza donc na Victoria croisement Gambia la Prince Kassavou. Bon merci à ton espace ba pesi biso tozo cité na biso Koko Dema et toze longo na Ariachou artiste o abi msani ba vérité bomba mabe mulangi ya pembe journalisme intelligent za ande boui oyoki to ya droite oyoki pe o ya gauche pour oyeba information ya bien et Coquette est-ce que déjà beaucoup tani depuis tout ce temps tokutani te herba rankine wana ebandaki mama abengaki ye aboyaki oya mama pa benga Jean Chibo pa aboya koyamba mama donc akomelesi na message yambanga mama Aria aboyaki na ye eza bien eloko nga na sepeli makasi mpo nga na porta plainte mais naloba bango balandela bango nanu te tolandela mama na ndenge malembe leta ezali bango encore babandi ngai moto ya liboso tosuka nango nde tokee nango nyonso mpo oyebi ke papa no aza na hôtel de ville non eza likambo papa za na hôtel de ville te eza likambo nde batouche ngai personnalité na nga babebisi réputation na nga bakangi nga ndoki bafingi nga ndumba batraite nga moyibi omoni naboyaki olandela bango babandeko na ngai bitumba oyo ebundi na kati ya ndako bavoisin bayeba te comprendre bango ako babimisaki mpo bavoisin mpe papa na bango azalaki lokola aotindika bango lokola ye mo papa bango abimi afundi tokóma nango na suka boma moto ngana pacificateur boma moto Ariachou wana famille famille to continuer na biso za famille po to kuta na film ata ya côté ata ya top te to continuer au tourner po ngana otika théâtre te po Eco RDC alobi ke ngana pirate film nanga to na otika lo komate to ba idée etika lo ya te po ya lobi ezaka na producteur mususu olala lamuka olinga produit Ariachou na mbongo ne moko olie apia mbongo muki akosa makambo. C'est bon Ariachou Koko Dema osanga sinto comme nation asuka liso na biso mituna ezali mais mwangonga nde eza muke moye to tuna nyonso ezali te peut-être to lukomba la sima to ba osala ni mikolo zo préparer film nini Ariachou to ça pe mikolo mingi to sala ba télé surprise esaka ba to bien yebisa biso programme na yo so pe ba dédicace ezali au boaki programme nanga eza nango na répondre na ba fan nanga ba ote okomela nga mingi batunenga pourquoi na tourner sous biloko top vision te na profiter pour naïf sabango pourquoi na tourner sous biloko bebana déjà nengo bebene Eco RDC na top vision bo bebana déjà ngana top vision to tikala bebana te na lobango mingi na ba émission que jusque là non mutabenga ngata loba na ngana longwa nga soki na tourner raté parce que chez Nico pour nga benga ya Nico to vanda boye to sola ba fana baby banda obenga po baby azongela musala baby azana suspension nga na yebisi ya Nico zongisa baby ba fan ne ba na besoin na ye
na mekanga na pesa ya niko moi conseil ya niko abinanga encore yo côté li baby c'est que yo ndozo la suspension baby azozongela musala Kuna mseleza ndengwa. ah oui hein ya lobi nanga ngona zali na choix tenga na bi zongisa ye kasi azongisi baby nga na zwi suspension Moko yebi mutuna makolo. suspension yango pe alenga pe na siliki nanga na bi pe na oya nanga pe sute Est-ce que mseleza kandengwa na? ezali bongo po bafani nanga baobenga nga baolinga bayeba pourquoi kasi na longwa top vision parce que raison yango wana ba oyo Chege mutu aza en tête ya kolongwa ne top vision. yeba tuna ye soki makambo na lobi eza ya lokuta to ya solo. C'est bon, merci à toi Ariachou, ba dédicace c'est ça là moi bien. nana bafani ebele sikoyo ndenge wana makambo kobwaka zela nona bandana nani na bandi nono bajumelle chéri mpo naza jumelle na ngai napesi yo mbote genre ya luyeye aline luyeye la patronne Julia Tamba napesi Kate babote ma petite sœur babizou na yo Ormeline poupée blonde wana yanga bazwa nyonso batikilanga kaka yo nyonso si tozwaki yaya tosepeli taka yo Renate moulagi de moi na kati ya France mwasa molai mwasa tai miss Renate yayo yango wana napesi bambote ebele epa Rit Shaumba ya Rita yayo yango wana Shaumba de moi na lela oyo ya trop bakopine na ngai nyonso ya France ya partout bambote ebele epa les barons Mathéus na Suisse yayo yango oyo taka o petit na yo osoisaki déjà bien napesi bambote na ebele epa Titi les banquiers mon vieux na kati ya Bundes les bogards yayo yango oyo bambote ebele lisusu epa vie na nga moko oyo akweti yanga Wester par jour ata 5 fois Yves Mavambu papa yayo yango wana o petit na otala kaka baconseil ebele esalanga bien soki bino te surtout Ormeline soki yo te poupée blonde poupée azaka yo soki yo te peut-être makambo oyo ndenge nakoka ngo te ma yo ozalaki na ndambo yo bwaki mingi bamibali mbote ebele epai ya merci ko motema gobelisa fumu bilele maman ya Rich Henri Louawa, un enfant pas comme les autres dit. Merci à trop. Et pas ya Charlie Maloula, 3 fois Dior, motema José de Londres. Charlie Maloula, yangoyo. Aline Maloula, ya l'un de moi. Tu continues à te sika mususu mabange bandoki non kayoza. Les millionnaires Pepe qui a la équipe à Makasi veut dire mtambongo amninga na ote. Merci à trop. Et pas Fabrice Nteka. Les boss américains, les barons Mathéus, les barons, merci à trop et Panayo, merci Mingi et Nabande Konyonso au bazo soutenir avis du public émission y a impact. Didier Masuki, Moubali Amande fois Pembe, merci à trop et Panayo Didier Masuki, merci à trop et pas ya José de Londres Sida Bilele, Nabo Sanité Fils Kinkela, Angèle Kinkela, Yabino Yangwana, Bino Sobolinga Karabi Mavinga, Nasepela Nabino Tambo encourage Kabiso, merci à trop et pas ya Coco de de la terre Bogo Sanderson balobi mukulu na bango Ariachou nengaki opesa pembote et pas top vision PSP pas éco RDC si c'est pas coquette et ça bien bambote belé pas muto afulanga o asala ke kombo ya Ariachou na poto yebana papa top vision Yves Lubamba bambote na yango yo bambote belé surtout et pas ba camarade na ngania so ba princesse malgré balinga ba créer les biso papa Jean Thibault alinga créer les biso moi mobulu mo biso na biso basi mais nga na problème na bino te bo bandeko na nga na linga bino mi ben coquette princesse non princesse coquette Barcelone bango nyo so créer la biso ça c'est très bien ça aboye vraiment à travers nga nazo senga to bomba na biso dossier wana na yo ki ango ndiza na bambongo ebele te soki ko senga ko zongisa mbongo ebele za ya ngai azongisela nga ne mbongo na nga po ba fan ba osenga koti ya 3e volume akangi aoboyo koti ya 3e volume po ebikenga na déclarer mbongo na nga makazi azongisela mbongo na oui po pesa nga mbongo na nga production po nga ndem na bimisa mbongo na nga azwa 3e volume apesa ba fan ba continuer consommer film na bango azongisela nga mbongo na ngai. C'est bon, merci à toi bino so bolandi biso et so mitune ezali bo benga bo tuna biso so ipe ba encouragement bo sala ndenge bo mesana ko sala merci à toi et pa na bino nyoso koko dema
de la terre, Mikolo na obengé le meilleur de Kinshasa, Bogos Anderson, Mutakanga Masolo, les bogards de la presse, et Biso, Oyabino Boebi Kaka, Ndema Kamoeza, la Soda Moulongo, Toko Baka, Toko Sam Sanabiso. Merci à trop Ariachou pour nous répondre à l'invitation. Ok, merci beaucoup à toi aussi. Voilà. Merci à vous tous. Très prochainement pour un nouveau numéro Avis du public toujours. Ciao. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui Avis du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendant.